bobenga ba maman bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi. Préparons-nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitou. Na yesu liboso na bino lelo pour na ko présenter bino émission na bino ya bino na biso ya sika. Préparons-nous pour le mariage. Émission oyo ezolobelaka makambo ya mabala. Émission ezakaka pour na côté ya banani, côté ya ba jeune marié, ba fiancé, bato ba côté ndako ya libala te, côté ya pe ba oyo baza déjà na kati ya ndako ya mabala pour éducation ekendaka ata ba parents ba komi na âge ni ba rappel na besoin ya éducation. Ndenge na Kongo toloba ke mwana mukia betaka mbunda ba mikolo pe basaka nini babinaka. Voilà lelo na memeli bino mutu moko ya munene o bino bolingaka mingi o pe boyebi mingi. Yende azali invité na biso ya mukolo ya lelo. Na invité pour na nini? Pour naza un sujet moko très important. Sujet na biso za nini? Pourquoi y a-t-il l'infidélité dans le mariage? Infidélité na kati ya mabala ezalaka pona nini? Yaza mobali invité na biso. Yenda ko répondre na ba question surtout ya lelo parce que infidélité eza mingi côté ba papa. Ba maman bazaka na infidélité le quoi ba papa te. Ba papa nde bazaka vraiment très infidèle na kati ya couple. Nazo présenter bino invité na biso ya lelo. Bonjour papa. Bonjour maman Eliane. Na invité lelo na benga yo. Na bengo siatula nani? Siatula moloto to siatula emenea. Bon pour yo sepela pamba te balobi c'est pas pour rien so bato babenga nga siatula moloto. Tozo ko bungisa ndeko na biso emenea nongo opona pour yepe comme les agents nga pe comme les agents et agents. Donc robenga siatula emenea bien siatula moloto ça dépend ndenge oko sepela. Ngala sepela. Bon pona ndeko na biso papa na biso Jean Mobiala au ta otika biso mikolo yo molimo na ye epema na kimia. Papa émission na biso ya sika ezoleka na kati ya Congo mikili. Tina nango intitulé ezali préparons-nous pour le mariage. Eza ko préparer ba jeune o bazoka na kati ya ba mariage, bato baza ba fiancé, eza côté même ba oyo ba se ba vendre déjà ba mbule be na kati ya mabala. Mutuna ka moko na poser ya liboso. Obala. Ouais na bala. Maman Zali. Soko bala vraiment. Donc obala maman fazala, obala nzetete donc maman Zali. OK. Oza basi bon. Naza na mwasi moko. Moko kaka? Ouais moko. Ah bon? Moko kaka moko? Moko kaka. Ah ba olibo solo. Eza bo solo. Omoni titre émission nga lelo? Infidélité. Na kati ya mabala. Ouais. Mais surtout na ba artiste nyonso. Oza la comédien, oza munyoso za artiste. Azaba muto asala penza infidélité koleka batu mususu oyo. Baza na titre na ba artiste te. Yango nazo tuna penza. Bato ba Holanda biso ba papa ba mama ba ndeko nazo poser question na mystère siatul po ya za artiste moko wa munene ya mboka na biso ya Congo. Apesa biso penza biya na solo. So apesi ya solo te kaka ye mais question nazo zungisa lisusu. Oza basi boni. Naza na mwasi moko. Mira yesa. Mira yesa zaka mwasi na ngate azalaki moto aza ko sala pa na ngai. Bato mingi baza ko mona neto ya ko sala za ko bima lokola makambo ya solo parce que zo ko zwa mwana to ako tsana kati ya mwana na ya bino te mwana na biso te mwana ya grande sœur na ye to ako défailler to ako tia tellement to ako sala mingi to ako sala ngoko ma solo bato bakansaki mwana na to bota na ye mira esa na mobali na ye ngana za na mwasi na ngana bana nga ye paza na couple na ye na bana na ye. Ah d'accord papa. Bande ko bo ki réponse ya papa na biso ngana ko bingana ba komo nyoso siatula moloto siatula emenea nyoso tu wana nzaka ka ye lobi so to su siatula na yebite so ko bakisa oya kolanda ko siatula na kolanda naza na lisa ngoka ozo sino ko mona ye naza na komona ye déjà na yebi le prochain oyo yebi déjà mona so boze la train na gare etsaka à l'approche so bozu train bokeiti mona so etse so à l'approche donc bakolanda na bango oya kolanda so na ziko mona ozo siko mona ye yo banga ozo komba batute non na banga gate parce que bango si bakei soko zo yango te kufi ekepe libela kombo etikala komonde etikala na kasi bandeko basepeli mingi eloko bakisi susu ozaki na siatula moloto okomi na siatula emene siko position zo yebana te po moloto aza kote mususu emene ape kote mususu mais yo sikoyo
oza api non mameliane makambo tozolinga te ya kokabola bato kote mosusu na kote mosusu toza biso nyonso bana nzambe donc emene ya na moloto baza kaka bakelamu ya nzambe omonaki mpe mene ya dernièrement avant kufa asala ayembelaki mpe nzambe donc nzambe avant kuta kufa te isifika kotanga nkombo ya nzambe oza deja mwana nzambe donc totika kokabola biso nyonso tozali bana ya tata moko tata na biso nzambe taaleki na biso jésus bata mwasi na biso ba marie ya losako tondi gracie ya ngondo elamu poso pilato banoko na biso ba simoni pierre ba cousin na biso ba yohane donc famille mobimba ya mwana malamu sikoyo moto na museza boye oza na bana ouais naza na bana boni naza kaka na bana parce que tolingaka koyeba bana soki omoni ntango biso baartiste tozokufa bana bazobima totika ye continue bongo eza te ngana ya kobebisa shema na bango bayemene ya bakosepela te barochero bakosepela te osatola bebisi cope na biso naza kaka na bana omoni teke eza malamu soko oza na bana toyebaka bango deja ke mystère siatula moloto siatula emene ya toyebiki aza na bana misato okomona lelo batono lobi bakolanda balandi te yo kei toyoka o mystère surtout aza na bana 40 tokomi susu komitungisa susu siatula lisusu tokonsaka ezaka na 3 nzokaki na 40 moteka ya malamu oreconnaitre bango avant ke bokendaka biso nyonso tokokende me mpo bino boza baartiste yango naolobela nanu mpo na kote na bino omoni kote na biso ndenge mamele nini tozolobela ondire baartiste toza na mwa lisumu nazongi na motuna na yo moko tunaki ya liboso na reponda ekutu te olobi toyambi siatula grand artiste tobeti sete infidélité eza kaka na baartiste kaka na baartiste makasi eza na bato nyonso me makasi na bino nga na koloba ke wana okosi bato bazolanda biso bayebi wi bamaçon bana ndako ya pemeni baza te bamaçon baza na infidélité bapasteur baza na infidélité baétudiant baza na infidélité homme politique baza na infidélité infidélité ezali lokola mai ya komela na biso mibali na basi kokabulaka infidélité te na mibali kaka bazosala yango mingi basi bazosala yango mingi te wana nzambe ya koselika parce que infidélité ezali nini faut définir lelo bato bayeba balandi ya kongo mikili bayeba infidélité ezali te na kati ena papa limbisa eloko ni esalaka ke bino mibali bozala infidèle nga mpe na kotuna yo na répondre na en tant que mobali te yo otuna nga te nga mna otuna mpo eza émission na nga nga na yambi yo opesanga kaka biyano na kobengisa mama mosusu akoya akopesa mpe baréponse mais liboso eza nano mystère siatula moloto siatula emene ya yo nde opesanga nga na biyano eza émission na nga yo nde kopesa nga na baréponse na baquestion nga nazopose mpo bato bazotala biso na kongo mikili bamoni mystère siatula moto ya moke te moto ya monene mpenza artiste ya monene okanisi naponaki opamba ta mpona kobengiso na émission mpona yebeki biyano solosolo ekouta me kodevie ngai te pesaka biyano bato bazotala bana posa ya biyano na yo nazorepresente bana mibali nyonso ya monde entier eza facilité orepresente kilo eza kilo otuninga question olobi ke mibali tosalaka pourquoi tozalaka infidèle merci mpona motuna na yo mobali soki bavai na mwasi na ye na libala na bana na débit mpo na philosophie bato bacomprendre mobali azotambola na nzela amoni mwasi ya kitoko na nzela mobali nana bali te célibataire amoni mwasi olobi ke mwasi wana ekelamu kitoko na folo ye ndenge tolobaka nalula ye oluli ye mais vraiment ezalaka po bovanda esika moko mais eza pena mwasi yo oluli te ezali nde ennemi na yo tunanga mpona nini ennemi na yo soki omoni mwasi na mobali balingani donc eza binemi mibale balingani ouais parce que ezalaka bolingo te moto akosa biso te tokendaki nde na buzoba ezalaka nde binemi mibale balingani bazovanda esika moko pourquoi parce que mobali soki auti osala infidélité libanda akoya kaka na mbeto oyo ya libala ayebisi moninga teke na uti kobima na mwasi mosusu asokoli na ye aye mpe avandi na mbeto en parlant de mbeto ya libala na lobalika moko ya moke bato bayebaki ke na kosala émission lelo bapozaki nga question moko concernant makambo ya mbeto ya libala mutuna ezalaki boye ke mama Eliane tolingi oyebisa biso soki mobali alingi mwasi eke avandi na ye malamu na kifiançaille bakomi na ndako ya libala ake kodécouvrir ke mwasi wana aza
moseka te mobali wana koko réagir ndenge nini motuna botundaki yango oyo mais naza incapable ya kopesa bino réponse wana parce que question wana est concernée émission na ngai te question wana est concernée ndeko na ngai Marie-Laure Mwaka ye aza na Canada animatrice pe ya Congo Mikili na pesi yo Marie-Laure Mwaka mbote place ozali oyoki question o batunaki nga na koko répondre yango te na moni yo za mieux placé pour na o répondre na question o pour question o présent en tout cas est concernée penza émission appropriée pour le mariage te oyoki question yango na osenga na yo o meka ko limbolela bato ndenge osalaka na kati ya émission na yo ke soki mobali avandi na mwasi malamu tango bazaki na ba fiancé et que ba comme na ndako libala kuti ke mwasi aza moseka te mobali na fo asala nini Marie-Laure na pesi mokumba wana opesa réponse na question wana papa en tout cas tokoki na biso continuer donc makamune sur luketu obwakilaka Marie-Laure wana domaine na ye na peso bambote ye mutembi makamba luketu wana domaine na ye bon biso makambo ya infidélité babengi na lingala ekobo na utoko loba ke mwasi na mbali so balingani ezali binemi mibale balingani sanke bayeba soki mobali asali ekobo akoyaka na mbeto libala avandi sanka yebisa moninga mwasi pe soki otuko sala ekobo akozonga na mbeto ya libala avandi alors pona zonga penza na mutuna na yo biso mibali infidélité yelaka biso malembe pourquoi pamba te soki obali mwasi na yo mais azokokisa basi ya lelo tomonaka soko sa zwi ndako ya libala beauté etikali susu ya yete ava balula ye so boza na rendez-vous akotia ba beauté ba rouge à lèvres ba mascara mbebo nyonso elobeli pe nozo mona mnake non bien non ke bondal na ke Paris ozo na na Londres na Manchester na muta Québec ozo na français ne lobeli mais so ba balier ba tsena ndako a communauté soda Carré Cécilie azo ko respecter susu ba maquillage wana te amitiki donc akomi mibale mwaso balulaki libanda na kitoko na yena o bazomona na ndako akomi siko mibale akomi salite abotika mwana moko mamitiki akomi kobima na robe de nuit ti kuna na balcon donc mwasi azopesa susu gu wana te alors mobali oyebi bien ke bapesa biso kombo ke mobali akolaka te mobali azaka toujours mwana mwasi ndeka akolaka mwasi akolaka ko mwasi akolaka prévane ke soki mwasi apusani aya kokomaka na ménopause mais ménopause wana eza mpona meno donc bamare papa pose nani bima te papa ya 90 ans mwana kobota na mwana ya 22 ans prévaneke yango bibi mobali akolaka te mwana mwasi ayebaka so devoir na ye te amitiki na ndako ekomi so na masuba bana basubaki lobi atiki na ye ti vendredi na kosala kaka mobali asilaka posa moke yango mobali atalisaka manduki na ye na libanda. Ok papa, en tout cas merci pour na likambo lobi. Nakanisi bandeko balandi ba mama obozo tala biso boyoki réponse ya papa si atula ndenga lobi. Pourquoi l'infidélité dans les couples, dans les mariages? Boyoki réponse na ye infidélité zo utana nini? Makambo uti koloba. Eza pe ya lokuta te eza pe ya solo ponga naza mama na yebi makambo ezalaka ndenge wana. Makambo ya lobi na kobakisa. Okomona basani olambelaki banda lelo. Ti lobi mona kanga na lembi nanga. Ozi makolo na canapé ozota ba télévision na ba fait de l'amour na yo kilikili ba émission belo ozotala mais tant osuka basani ezate tant otanambe to ezate na yebi na mususu pe asa yebi sanga bi na pesi reproche otanambe to te ponya bi elo na olele suna tanda pona nini bomoni pourquoi infidélité zokota ba mama boluka ke bobongisa na makambo oyo mystère si atula uti koloba réponse a pesi nga na question na poser ye bobongisa alobi bien ke moi c'est tango bolinga na mobali ozosala mo maquillage soki obongisi maloba kitoko na munoko mais tango bakozoka bacho na kati ya ndako okomi ko swa mobali mutu lokola pilipili oba mama bando cha na tango kana kati ya biloko kolia mutu alie biloko pilipili eleki olie pilipili pese sentiment pilipili pese susu pasi ekomi se miso rouge boluka maya komela to pese maya mela ba mama na kanisi boyoki nyoso kolela mibali baza mabe mibali baza mabe mobali azande kona yo te mobali aza mwana mutu mususu nzoka mabe ebutaka pa na biso moko ba mama to meka kobungisa tant que moi si na kopesa conseil na koloba te ke na kota na bomba na maquiller mabe po makambo nyonso mystère si atula lobi eza ya solo eza ya lokuta te makambo lobi eza ya solo toza batoto tambolaka surtout na kotambola kutu te ngai moko na émission o nazo sala makambo o na yokaka pe o na monaka na o mystère si atula lobi eza ya solo ba mama kote wana to meka kobungisa
tango za fiancé na mobali na yo bolingani na ye tango ndenga bandeki komona lokola fleur rose biso basi lokola ba fleur soki oyebi kobongisa susuki na yo te oyebi kotia mwa makiage te oyebi kolata mwa elamu malamu na nzoto te akosala nini akokima infidélité ekoti botika kokondane bapapa mpo bazalaka nini infidèle bozwi biyano na bino epai ya mystère Seattle. Papa natikeli osusu maloba. Merci mama Eliane Nitu. Osalaki malamu mpo ndenge oponi ngai pamba te biso toza batei toza bato topesaka conseil na monde entier, conseil na biso kendaka bisika na bisika. Alors lelo toza plus na ba divorce que na ba mariage. Ça me fait mal lelo awa na mboka, surtout na zolobela mboka poto pamba te toutaka na Afrique mama. Couple na Afrique yaki ndenge nini so bobalani baparent balembongo ya mobali soki mo ba problème ezali bakovandisa bino bakozwa temps babisu mama toza na mbongo akozongisa la famille wana te sala makasi obongisa ndenge papa alobi sala makasi boyokana. Ok, awa na poto esika tozali mboka matériel mboka ya loi oyo bokoma na nzembo bino ba mama na yoka ser moko na tout est possible na Europe bosalinga nini bokomaka pa mibali asakana na ngati ato na poto ya mboka loi tuna kaka mwasi wana loi moko yebisanga loi moko kaka oyo ya mboko yo yebi constitution na biso kuti constitution ya Congo to yebi atane moko te kaka bo touche constitution te bo touche te lobaka mama papa ibisanga constitution moko ya Congo ata moko to yebi te mena poto mona ameka ko lobako to na mboka loi na ko laksa ye lobana o yebi loi ata moko ya mboko vandi to yebi te. Donc je disais que na Congo to ko bongisa facilement awa difficilement mabale zokufa mingi parce que noko na ya kokozane na poto awa obengi yo mobali oza na difficulté na ndako obengi ke no tala makambo mwasi na ngozo sala yo noko na ye opesa conseil ye paza na musala na ye naza busy naza trop pris moyena ya zate donc na ko bobongisa kaka donc Alexiango neti likolo à la légère. OK tango zui likamba libala à la légère mobali azomona pasi pamba te comportement ya mwasi na yo ezomonana ozomona libala muta beba ka na pe papa osala minka te pona pe bozala ka pe wana nazongela yo pe na mwa muke bozala ka pe ata mama pe sinyoso me suka nango keka libanda. Oui na kozonga pe place wana mama nazali avocat ngaku naza avocat te naza manga avocat bato mi bawela ki avocat avocat lelonga siatola nazali manga ya mibali na kozala pe lilala ya bino ba mama pona lingi avocat te po ba wa liaka na lipa. Alors biso mibali biso mibali toza na défaut na biso ezaka nini soki mobali azomona mbongo te azaka na bolingo makasi so mobali aza pena mpiaka mobali azaka na bolingo na kasi mais soki mobali akomi kosimba mwa mbongo ye moko alukaka AVC na ye mibali tozoluka AVC biso moko kozwa premier bureau deuxième bureau troisième bureau quatrième bureau. Imaginez-vous mama mobali abala aye kolinga mwasi mosusu soki bazana mwasi na ndako mwasi wana tikali vide ozomona mwasi wana tanga tikali vide mutu mususu akoki ko profiter na mwasi wana boyebaka ngo toyebaka ngo me toza na choix te ozomona malgré wana me bokendaka kondimika malgré wana oui tokendaka kuna bonne volonté mobali tanga trompaka alobaka biso tokotelema na ngui wana soko telemi ozali mobali mais mwasi pe soko azo tromper ozomona mama te mwasi akoki kobala na ndaka mibali ndaka mabala mibale te oyo toza na sere na biso komona ye ya Christine abala na yolo abala so na ngaba ezalaka te mais biso toza na vie na biso voilà biso toza na privilège toza na vie na biso pena vie na biso vie na biso pena donc tobetelaka tolo vie na biso komona ye lukeba vie wana abala na ngaba abala suna yolo mikolo kuta ko bala suna banda bongo yo bala wapi na wapi ngana bala kaka awa na Paris naza na mwasi na nga kaka moko parce que ngana nazo pesa conseil fona za exemplaire to boyite na nyolo ba te ke monsieur Seattle abala yango na sele ki makasi ke boya na mama mais ka pona et permettre te ke mama ya bato ebele bandi mate monsieur Seattle abala omoni bandi maka po bayebi yo mto ndimaka te me bato bayebi ke naza père de famille moni obinga mnandi makate ngana yebi si bato bandi makate obinga mnandi makate yo mto ndimaka te omoni auto sala wana mameza musala mais nous sommes de toza vraiment ba professionnel ya foyer to yibini ni on vivre na basi
tu dis que makambo ndenge yaka mais toza ba père de famille toza na bana alors et ça la biso passe tant tozo mona ba couple ils ont kabwana surtout papa si bato ba mona passe za bana pour musala o ngana salaka ngana saka musala mabala c'est-à-dire naza traiteur traiteur les amants mbali bino basi boza ba traiteuse ezalaka te siko na français na mnoka mundele siko ezalaka te ezalaka traiteur ouais naza traiteur décoratrice musa nanga eza ya mabala papa musa nanga eza kolamba na bafeti mpona kosepesa bato na bafeti balia kosala libala kobalisa to babalisaka bafutaka 1 euro te 2 euro te bafutaka ba 5 euro papa moko mona bobalisi mwana akena ndako ya libala lobi baretour ekomo ya kaka ya mabe baretour ekomi koya kaka ya mabe tant mosu mwasi alingi kolamba te alingi kosala maquillage te ndenge otokoloba tout à l'heure après etindi mobali na infidélité bamibali baza infidèle bamibali baza infidèle bamibali baza infidèle explication message si atout bauti koloba boyoki yango infidélité ozotana nini na faute na biso moko basi na faute ya bamama tobuka tobongisa po ete bamibali na biso batika infidélité baka kozala fidèle papa si atula mpona bozala fidèle bino bamibali mama fasa ni mwasi fasa ya nini oyo yo mpenza bite na makoki oyo nyonso to eza lokola 10 commandements 10 commandements Moïse vous comprenez papa que 10 commandements penza ke yango mwasi fasa la nini po bino ba papa boko kozala fidèle. Merci maman na mutuna na yo infidélité ebandi pe na génération oyo te uti na bokoko na biso na ba roi Salomon Bible kutelo bakango nani boazaki na basi 10 ozomona Bible ezolobaki roi boazaki na basi 10 donc infidélité eza kokuta na mobala malamu et puis dialogue pour ngana mona ke fobo solaka mingi na couple na kati ya couple na lobaki ya liboso ozona na liloba na lobaki ya fato bandake tango moni mwasa kitoko tango moni mobala kitoko bolingani eza bolingo te ezali deux ennemis bakutani bakovana baponi binemi mibale baponi bavana bango esika moko pourtant bato bakabwanaka makambo ebima na kati mpai oyebake binemi mibale bazalaki esika moko omona surtout na poto omona mwasi azwi telefone abengi mbila mobali nanga tekaka bani mama sa bengi la mbila déjà non nga soko benga mbila tokabwani libela donc bo pardonnaka te non moni penza moni kama mo penza ke des ennemis na nini yango penza bi des ennemis solo nga nazo bangai soki baninga babali soki mwasi eza kwa balekso mbeli so balekso mbeli se bakotia yo donc soki mwasi abengeli ka mbila soto soyi na biso ata na beti yo po bino wa batata mwasi na bino obetaka pe na kobeta to ba africain mais kobenga mbila te poto yokana déjà abo yo yokana na mama ke okina kobeta bandi bolingo foko yokana makamera ataka pourquoi mama yokana biso koza makamera e bandel penza bolingo nde bolingani oyokani na mama ke ndenge za boye tango so na bando beta na ngayo so sali kamu na beti yo mais soko bengi mbila to ekufi ya solo parce que au côté si un étranger na kati ya libana biso mo biso neto yokana na yo nde boyokana bongo ba mibali nyonso tout mais yo nde boyokana na barata début na bolingo nyonso mama kubona taka début na mama boyokana penza ndenge wana ke mama ndenge za boye mama ozolanda soko otala émission mystère si atula lobi ke boyokana na ye soki yo meki kobengele kaka mbila ale ayebale keba mama na banzembo ata beti yo ndenge ni ovimbi elongi mama komeka kutu te na kobeta pe pona ovimbisa te po bitumba makofi na kati ya bolingo ebakisaka mwapi touti nango na Congo to se voilaka face te to yawa hawa babetaka mwasi te bagangelaka mwana te basalaka nini te bobo to vivre na kikongo me na kati ya ndako na bino ndenge moko ekemaka mandako na bino ebimaka libanda te ozomona bato so baswani kaka moke bokebenga pare bokebenga marine bokebenga tout ça wana il y a une troisième personne oyo azokota na kati ya couple na bino faut vous en capacité ya osisa makambo na bino bino moko bongo bato bino bobengi mpo baya kobongisela bino makambo na bango nani aya kobongisela bango baparrain na bamarraine oyo bango mpe ainsi de suite yango ezosala ke mona parrain abimi na mwasi ya bato mpo bazobenge mingi feza na mwa lifuta mona bon mona baparrain mosusu ya avantage amonaka mwa bamoyen surtout oboti mwana opesi komba pare para zwi ki autorité na kati ya couple na bino or que faut bokola na bolingo na bino boyeba ko surpasser ba mama baboti biso basali ba 60 ans na Congo wana bazali pe na ba problème mais nini bazali papa bokilo na ngai basali combien
Papa 15 ça sali 55 ans de mariage. Maman na ngai. Bokilo na ngai. Maman na nga babalaki na mboka. Na ba Congo. Babala maman na nga na porter papa na nga plainte. Abala maman na nga na 13 ans. Et ça viol. Mais moutaye bangote babota biso basali 70 ans de mariage. Hey. Papa na ngai papa Bateka Sébastien père son âme kufa. Moi sinaye Maki Lolo Anna aza en vie. Donc baboti biso 70 ans de mariage. Baboti biso 70 ans ko beta mo mama na nga betama. Eza lokola guerre na Kivu. Sangi sango otena nzota mama. Ba viol eza lokola ba viol nyonso ya Kivu otena nzota mama. Po papa mo na langwe na yekala akoyaka ko kwiti nyonso na nzota mama. Tout ça eza ba viol. Mais jamais na yoka baswana mama mema na tribunal, jamais bengla la police. Ngana zo exemple wana. Donc biso pe photo landake ko vivre ko umena na dibala eza na experience makamusu foza motema munene. Mais oyebi ke biso ba mata ko motema munene po bino papa bozana ba défaut belé. Bozaka na mabe mingi. Biso zana ba défaut. Ya koleka biso ba. Mais bino pe bona ba 3 faux. Pour ya bino za 3, biso za 2 faux, bino za 3 faux. Ah on a poto surtout Mameliane. Ko sekate na poto. Moi ça zo servir, azo servir. Je suis devant un artiste donc oyoke, ce qu'on résister na yé. Mais éviter. Non, c'est la vérité. On ne peut pas résister contre la vérité. Maman, na poto ngai sikoyo. Naza humoriste na sala one man show na basal naza na pièce moko ezo dike ba couple mikolo za pe pona so batu ba mona yo mikolo yo na Paris zela na va continuer ko pesa na sing na bato biso à la régie. Si vous pouvez nous balancer juste une courte publicité, après nous allons retrouver Mr Seattle tout à l'heure. bande koloba ke mikolo za soki wapi na musalo salaka soko ko lancer message avant de continuer sur na kati ya lisolo na biso. Merci maman Eliane Nitu nazali koloba ke na mboka na biso toyebaka te tokanisaka nyonso eza théâtre ezali comédie ezali na humoriste pe azali neti na France nga naza humoriste tozalaka mingi te donc toza en voie de disparition nzambe apesaka na ekolo moi badon
batateatre bokozala détonnant mais baimuriste wana donc ezali bato oyo aza ye moko na kati ya salle akoki kosekisa 10 000 30 000 personnes voilà donc eza badon wana nazokanga motema nazomona nozokanga fungola motema mama kotalo kaka nasi nakufi deja naokangaka motema vraiment fungola nao motema mama donc mikolo oyo mpona kozwa ngai naza na spectacle monene ezala na kati ya Paris ya one man show une première ekozala na Port de Paris na Stade de France équipe na biso Congo Militaire filmé si équipe ya Kabemba yoki hein Kabemba ayebi ayoki penza Mr Siatul abia Rosala place osa musana équipe na biso ya Congo Mikili et okende ko filmer voilà Mr Siatul eza ba 3 heures ya show hein donc photo koto ngeza pas mindele kaka ke ba stress eza mboka ba stress mboka ya ba problème na ba mabala mboka na ya misala tozo lebela a infidélité mibali voilà ba infidélité ya mibali na infidélité pe ya basi ba raminga na infidélité non bazala pe mama sona l'action carnet pona bosani livre na basi na kibula basi ko tutala kombo na bango kibula wayo ozomona donc yozolo bango na français yango zo moi soin mais so kala so ba komi na mir hein nani ya Sophie Bula ba komona mbuma liboto ekotika na mir bula wayo mungando ozoka bakombo kalinga kongeza na bakombo voilà moi sona mungando moi sona bula ozopesa musala no valeur ozopesa kindubule revenons à Nompuku donc nazolo bake pour na koseka photo seka parce que koseka ça fait partie ya santé au moment là non tikité de ça qu'on a invité alors il faut que ben mazomona makambo na invité Congo Mikili et kozala bongo na Stade de France et pas ya Freddy Mputu na bokasi ya Yemo Christian Mbamu donc bokozwango et kozana mois de mai bokomona ba publicité Congo Mikili la Sabino et a 3 heures à spectacle donc koseka ya boye oyo kutu mukedo banda bo banda ki koseka ba mama boya na bana mama boya na ba papa bana bana mama parce que émission na biso émission éducatif ya on a baki ne bandeli bana bo benga ba mama bo benga ba papa émission na biso yango ebandi boya to vanda total ngo ensemble parce que les loto bungi mingi to dérité trop parce que faut tu payer à binoté bateau yo mukili to landaki tala makambo epesi biso lelo oyo to komi na makambo ndenge na ndenge internet ye mwana azo sala internet para yebite ba devoir bana tozo kipete tozo boma ba couple na biso moko mobali papa do boma libala na yo pozo telema mingi na exotique na shop ko beta makambo yo e ko memone sika moko te alors que faut tala bana na yo sala bango devoir makambo ezali belé mama c'est comme na makambo ya devoir ba papa ba waka faute kaka na ba mama kaka mama ka mutu pa kipe alors profiter yebisa pe bandeko mibali ba papa ke bazana pas responsabilité na éducation ya bana soki mwana bongi te kaka si mwana na yoti comme kaka devoir ya mwana il faut mama sala convocation à l'école il faut maman qui ne me ba papa ba kipaka makamona tamu ke kotote okokolo banini pona ba papa oyo bazoka soin ya makamona te ya bana merci maman Hélène Nitou tozobeta CT surtout tonu tozong sa communauté na biso na makambo tola na mindele babota mawa ngana zaka contre kutu soko zomona ke papa zo pesa nyonso pa ya mama ba devoir à bana convocation école ba uniforme à mwana cahier ya communication entre école na ba parents kaka mama tala donc ezali pasi mingi charge mama mususu pe atanga classe te obala mwasa ki toko pena makasi mais kota big eza mobulu eza faute na biso to touti na Afrique kuna be kola yi pasi awa na poto ba neso bokoma vantar to yebi ke biso to kola bien mais to yebi pa to uta maneti ngai na tanga na école na njili Saint-Bisumba ya école to vana na mabele soko na ngai koma makasi pona to vana to zanga pépitre ngana mibeta katolo fo ngamo na milukila me bino na poto mutino so bokuta ne mamelian biso to kola bien mais soko vérifier pas to uta vraiment to kola malamu te alors ba devoir à bana ba uniforme bana kola na makama bana botila ka ba mama te mama tala musala sala ka mama azokenda no kayu mama zongi faya ko sala ménage na ndako il faut lambila yo papa il faut akende susu ko sala musala oyo ya boyebi yango bana bazotala biso musala luketu tout ça wana za musala akoko boya te po aza contraire sala ngo mais mibali to yebaka te charge ko tozo pesa na ba mama c'est trop
maman mususu mona zokoya zo sala merci AVC ndenge o reconnaître quand même ngo papa mingi likamona bachaka ngo kate papa mingi azui mwasi akomisi ye neti objet eloko neti benga na lingala mwasi azali boyi na yo te azali bonishi na yo te il faut partager ba tâche donc boyeba eloko nini yo kosala eloko nini mama kosala mama pe faut ko appuyer papa papa faut ko appuyer c'est ça que libale ko kende bano amike mama batalaka ba parents bana bakolaka ndenge ba parents bazomemela bango ozomona karaté tozwaka éducation pe tozwaka ngo pa ba parents so bakolisa yo malamu te oza komona papa na omuke muke neti ngai etikelanga papa za ogangela mama mingi na kobeta na kobeta kutu mingi te mais koganga ezali pena makasi omona bina nodija Côte Furdum wana ezali ya ba belge yaki ki flama oya yebaka monte tikala biso ne sobana nodija Côte Furdum mona mama bangi mama mona biso pena mama pene kala mama na obanga mbali mona biso satula bokeno kolala papa na bino azana kombo ya siatula yango penza papa na mama bapesa yo bien na musala yango na pona donc oyo papa na mama bapesanga aya siatula bana ngabe ba siatula omona Anderson siatula Lorenzo siatula Eric siatula Gosse siatula Mister siatula oza na ka kombo soki ya théâtre teza komoni ya solo papa na mama bapesa yo siatula donc mais na yo kango na mutu te ka pa na yo ekozala pe na mutu te oyo akozwango ye mo akufi moni papa oyo alongwaka oyo adémissionnaki tosoli bien na telefone azolisanga siatula nasepelaka na kombo no afo nazwa yango azwaka na mutu makasi 2 jours esalaki akufa donc ngai yo sikoyo ozwaka bakombo ya baninga nga bayimitaka ya moloto ozwi ya emene ya ozwi ya mutu pa kolanda okozwa mais ya siatula basimba te oyo akosimba yango oyoka sana oza égoïste naza égoïste te fo loba égoïste mpo na bonanga égoïste eza lokola bego me ngai naza égoïste mpo na boyi na ngai donc nazako kotia no motema te ke olobi soki akenga na zokombo asia tula aboyi na ye depuis azana bomoyi voilà donc nazako koloba ke ba parents que nous sommes yo ngai congolais musu azotala nga partout bozali na monde entier toyeba kokolisa bana na biso bana bakopiaka oyo bamonaka pa baparent mwana moko mokomosu ayetuna ngai mwana pena ya moke mpo naza maître de cérémonie bainvita nga na bafeti mpona komisa bamarie mwana moke azotuna ngai mpenza papa Siatula, je vais savoir, mon papa dit souvent nyama joba, c'est quoi? Ah non, tu sais, il y a des petits fruits, na komisa ngone teza ba fruits moko e bota kaka na Congo neti ba girafe na pese bikisa na ko obligé na kosa tala lisumu nazo mema place ba parents Congo ponini azoyoka ngo so papa na ya baba ndeso naka kambaro nyama zoba nduma mais yo muto balaki yo finga ye bana ba yoka moi yo moko tande ngo zo finga ye boso mutu muso afingile osani silika afini moi sinanga mais yo moko mutali boso zo finga moi sino zoba ndumba nyama tout ça bana ba yoka ka c'est pas bien to ça na ba maîtrise pour bazali ba maman ba boti biso maximum ya respect baza ba maman ba mona ka pasi mingi ba papa tout le monde ça ba passe maman bota Yesu Masia et puis moi si kaka ye wana kesusu kopangusa Yesu makolo peka mwasi muta découvrir que Yesu asekwi na kati ya kunda aye koyebisa ke Yesu asekwi bandeko ya Lazare akeko ibondela hala musaye kaka bino ba mama susu bosenga Jésus surtout place pesa nga kanda bino ba mama boyebisa Jésus ke ono omoni mama Maria bavana na Jésus yimta bota Jésus akesa sa muziki na ye ya ba mama amoni Jésus ya abenge Emmanuel ya no bisanga masanga awa na bakamundeli ba kamara na balia Jésus c'était mama ngai age na ngai ya kosala makamu sinana kokiti bibisa nga nyama na age na ngam na bota yo bibisango papa na tina loko awo ozomona ba parole na Jésus bimisa biloko na force na makasi na yete abimisa mapa abimisa vino bongo ba camarade Maria ba pesa nga sukanda ba musu batali wali na ombisi hii na ulia na ngate lobana Jésus nga bimisa kamundele Jésus tala bangabi bobi pasi zara raporo kubimisa ngombe mbisi kuti sava mengombe ba musu mapa ba lingo simba te nga funa kuanga mais non Jésus mona makambo amona makambo donc kosekate mameliana papa tout ça on a likamuna biso ya libala yo muto devie kyango tena devie to mote na zozonga yo pona lingi ke bato ba yeba importance ya libala lelo oyo bato ko mobala
nazomona ngo clair tezo toucher ngai soki célibataire à une église célibatatrice à une église passer célibatatrice ya mwasi ya mobali célibataire bakambi ya église bakosala makasi po babalisa bango omona nzambe alakisi ngai ke frère yo faut bala sero yo alakisi nani yo misesi te akolobana bakolobana ye bonke nzambe azolakisa ke yo okobala oyo or ke eza libala moko bakopere yango po église bato bamona ke kuna babalisaka lelo bavanda esika moko lokola eza vocation na bango te ongo na babomeli te bakabwani po ezalaki vocation na bango te toyeba kobatela mabala na biso toyeba kosisa baproblème na biso na kosolola lelo bakongole basololaka susi te na mabala okomona okoti na ndako bamama bozongisa tendresse mama bolongola molimo aki militaire mwasi okoma boye mobala akoti na ndako akuti mosala ngaloba ke bizalelo ya biso wana ya mabeba mama tozana oyo azoloba yango netile bango na infidélité toloba ndenge wana ti si surtout wana bizalelo ya mabe infidélité barelation sexuelle mosusu na bacouple ekoma tarifaire vomoka na keno ngapa bula oui mibali mususu nazokutana bazofunda makambo papa satula tala mwasi na ngamoko pona sala fona pesa ye chèque fona pesa ye mbongo po makambo zo ba solo mama ezali mix surtout na Paris mama botika caractère wana mobali soko bali ye tika nzamba mema bino ndenge olingili ko senga yete makuta pona aokende wapi yango zo pousser ke mibali bakende omona na marcade babula ya nigérienne bakiti talo ngana leka yo Nathalie Meni na bango elonge 20 euros et comme na 15 omoni ne na kangio lelka mo infidélité oyebi ndenge nini ba tarif mama landa malamu alobaki ke yaza fidèle mais yo ka ba tarif ba nigérienne elonge na 20 comme na combien ngai naza observateur ya peuple congolais nakena oyeba ba tarif na ba TVA ba nigérienne bakiti se balonge na 20 euros bakiti na 15 euros bon bato ya nini ya Cap Vert obi ki infidélité na ekosila lelo te e bandi pe lelo te mama soko kanza biso to sisa ngo mais to kosala nini pona mon e bandi lelo te mais fo mobali ayeba eloko nini na kosala po alongole finité na conseil ko pesa na ba mama pona moni toza suna tangu mulaye mingi te conseil ko pesa epa ya ba mama pour que bino ba papa botika infidélité conseil ni pour ko pesa pa ya ba papa batika kolelisa ba mama na infidélité okokolo bani papa merci mama Hélène Nitu conseil kana ko pesa ba congolais na ba congolaise ezaka moko ezali dialogue na kati ya couple soki 2 jours bo sololité bo mona ngweza mingi fo bo solo ata musala botango pena eloko ali boso na kati ya couple na bino dialogue poko kanisala moninga etinda na infidélité ozomona ba mama mususu ofandi bozo kanza ayebo na solo masanga lingo koso nakasi na sa motema akuti pa basi na ye wana siko ninga yebo kati retero azayi wapi na ba 2-0 ayabo akoti siko zo kanisla ye ngane kobako ngape na kosala ngo omoni revanche parce que babaka la revanche ezali plan moko e manjaka froidement donc mutu pas donc solo likamba ko tendre ba piège donc ko kanisla mutu te makam susu ko kanisla mutu masali yango te yo zong sile revanche okay yo moko na mi yo moko pona nini Yesu Masia hazalaki koloba na mwasi wana baba lelo oyo emene ya kufi bato mingi Kofi na papa Wemba bazwa basi na ye bimisi makamu na communauté congolaise mengana tunaka congolais na congolaise nani na kati na biso nanu te azwa libanga abama mutu okomona mutu akozala te voilà merci papa donc dialogue ezonga na ba couple na biso kosolola ezonga bo éviter 3e personne na couple so bo swani muke bo meka kosolola ezateka na kofunda yo boza so na secrétaire moi discussion muke oyebi tala mwasi na ngakutu mwasi na ezana mibali mususu lelo batongaka basi na bango mwasi na ngaza surtout mbala poto batonga mbala poto momi mobimba na merci papa on azota na régie kuna nkoto zana mundele habito tika na minute mingi te poto profiter bomoni soki lisolo ezalaki elengi naso ba télévisateur tokozonga tokolemba te koteya nazali wana pona bino esalaka biso pasi tolinga bato babala na memba kabwana te bana bakola biso pe ba parents bana bakunda biso eno biso tokunda bana na biso. Donc merci mingi papa, merci mingi na peso merci na ningo ndima ki invitation nango ko répondre nango na peso vraiment merci ebele.
bandeko batali nakanisi boyoki ba réponse nyonso tout opposé par ministère Seattle oyo ngai mameli ya ni tout na posé bozu pe ba réponse na bino na mukuse na koloba ni na mukuse soki bolandi malamu papa Seattle apesi ba défaut oyo eza pa biso ba mama yango tinda ba on infidélité bomeka ko bongisa ba mama to meka ko bongisa ba défaut au papa alobi po ete ba infidélité na kati ya couple emeka et aussi la team emeka quand même ko kita na profiter na pesa mbote pa ya mama Amazon oyo mwasi ya papa Wemba oyo toyebi ke na ntango oyo papa Wemba aza na baccusation ebele par rapport ya liwa ya Kester Emenea mais c'est une femme à féliciter tomona basi ya baartiste mais mama wana aza motema nayebi te aza motema bato combien ya kosupporter baccusation non seulement baccusation mobile na ye mais mwasi moko mpenza ke aza vraiment mwasi moko exemplaire napesi mama Amazon mbote ebele na profiter kopesa mbote pa ya Belinda Bola mbote na bamama nyonso oyo batala émission oyo oyo bakosepela nango mbote na bapapa nyonso batali mpe émission na biso oyo bakosepela mpo nayebi ke bosepeli bozalaki na besoin koyeba yeyo mobali ngamu napesi biyano te ya infidélité mais papa na biso moto apesi biyano ya infidélité eutaka na nini nakanisi biso so totire moi quelque chose biso so tosa nini tobongisa. Merci mingi na Yves Kabemba nakanisi nde tokuta na bino mbala ya nsima mpona émission oyo ekolanda napesa moto mbote mama nangaki napesa maloba ka poza pressé mais maloba ezalaki nango. Merci mama pesa nao papa merci nakopesa mbote na papa Nikense Nitu oba yebi mingi na kombo ya papa Nikense Nitu alinga suko mwa Nikense tabia sa koli kombo za papa Nitu alinga Nikense tango zaki na mwana muke mais est-ce qu'on a sa koli alinga su Nikense Nitu te ekolanda ye kaka papa Nitu abosani ke tika la kana ayebi te tika to kozwa ye merci mbote mingi na papa Nitu mbote na le boss Yves Kabemba mbote na Marilo Mwaka kuna na Canada mbote na yemoko Richard Lukau mbote na mama Jetu Siatula Maituka mama Jetu na peso pe mbote belé voilà mbote belé en tout cas na CP na ba réponse au papa pesi biso voilà na pesi mbote na pasteur Emma kuna na Pierre Angelaire na Panther évangéliste John Makengo na pesi mbote na pasteur Bruno Nkwime na maison Alfort bango basambelaka na pasteur oyebi kuna bapare na ngai bapare na yo basambelaka kuna donc mimi njo voilà papa bapare na biso ya mariage basambelaka pa na pokuna molimo mosanto na mona wango pena na carton ezobima pena ezoninga na boye pasteur Francis Lola na pesi yo mbote pa yo zali leader mbote na pesi bato maboma nyonso tu baza na Kinshasa po bato babosanaka bango mutali bomo ya monene oyo aza na experience Joniko boyebi komone Johnny yazalaki soko mama zopona mbisi olati jupe mini yaza koya mingi na nsima ya bamama papa Johnny na pesi yo mbote mutali boma oyo aumela na njili na quartier 7 ve Mongol aolata kaliso pamba na pesi yo mbote vebal bino batali boma ya kala boza na experience ezate batali boma lelo kaka ozili boma lelo komolongola bilamba je veux pas de ça mutali boma faut respectuer na tikala koyoka bino teke bo beti mutu yo na respectaka bino bata maboma Congo na pesi bata maboma Brazza mbote baolobaka ça to rabosani biso bata maboma Angola na pesi bino mbote bata maboma nyonso ya Congo ya Selembao ya Kalamu ya Ngiringiri ya Congo mobimba ya Bukavu ya donc na bombeli bino te na pesi bino mbote bozala malamu nzamba ko bomba bino eloko mususu bokota fulu te botika bato ba weli fulu bango bazili boma sika bazana experience te ngana respectaka bino merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre attention parce que je sais que vous avez été nombreux à suivre notre émission. Nous vous remercions et restez toujours branchés, connectés sur Congo Mikili et vous aurez toujours de belles émissions comme celle-ci qui vient de se terminer. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine.